Chatilata. Chatilata. Bonjour, bonsoir, bon appétit, notre Chatilastar TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube, chaîne de Bango Balinganga, la Bino Yadira. Quand tu vas au Balinganga, tu vas continuer à t'abonner massivement parce que sans m'abonner, la vidéo est mobile. Je dis merci à mon caméraman derrière la caméra. Alors, comme on a été pour maman de ma vidéo, parce que vous là. Et mon anana de qui comme on est automatiquement. Merci à ma réalisatrice et ma grande sœur propre depuis Mélène en France, merci à l'homoto Patrice Maya. Merci aussi à mes partenaires de la Baie africaine qui ont convaincu Balobi à Bakoko toujours. La carte de confinement, tu vas toujours au Matito. Merci à tous mes abonnés. En tout cas, nous avons déjà abonnés comme on est abonnés à vous sur cliquer aux amours. Ah, on a matongé. On est bien photo partout, litanche, le 1er mai 2020, sur le terrain, la caméra tous mes grands pour le jeune du quartier, tous mes grands pour le fonctionnement et le malade de côté du monde. Je suis là avec un tonton qui est là. Il m'a dit merci pour permettre bonjour. On a plus de compréhension pour le bâtiment. Ouais, pas de problème. Là, vraiment. Mais si tu voyais, comment on a dit? Ah, c'est la famille Kolobo. Voilà la longue histoire. Ah, ok. On a mon bon moment là. On a d'autres là-bas. Voilà, donc pour les sélections, on va trouver un bas de charge dans Ah, ok. Donc si je comprends bien, vous allez jouer. Si un joueur, un petit candidat va avoir la vie professionnelle. Ah, ok. Merci beaucoup aux gars du quartier où il nous a protégé Ah, vous êtes déjà plutôt constitué parce que nous avons sur internet du monde entier. Pour constituer, nous avons précisément. Bon, précisément, nous avons derrière Monseigneur Moké, à l'hôpital d'INSS, entre Badjoukura, Djouri, la place la place voilà, tu peux passer libanda mboka oyo yebi reconnu to on va tomber ta maso au bakola de koto ko si tata moi 2 ou 3 personnes oyo ba yebi place autant dans mon émission bon c'est trouvé facilement voilà, nous situé dans la place au Vandi et rappelez-moi un dauphin qui vient de quitter d'ici là, Blanchard, on a babengé na combat, je ne sais pas. À ça du quartier, j'espère. Oui, voilà, Massa na biso pendant quartier, à la deuxième DPO base, et Massa na biso opérationnel, Pierrot le Blanc. Ah, ok. Tu vois, pas moi qui est en synthèse pour faire la parce que tu as qui mbasse ou misuso, non, jalousie ou quoi, c'était quoi? Il y a mon cas dans Zambie. Il y a un Zambie et mon Zambie. Attends, tu le Zambie. Ce qui est sûr, on va gagner une masse Massa à Oudaï. Après, les Zambie. Sous soit la Zambie, ah voilà, paix à son âme depuis parce que j'étais un ami que je connais aussi. Colobor, mais je n'ai pas la roca Colobor. Colobor. akanga ba terrasse akanga ba biloko belé mama liwa oyo waka liwa parmi ba biloko cité wana yo posa parmi place moko sala dedans oui ça l'école l'école longa sala ba école privée là pour le moment là sur nous avons chaos à ma grande surprise hier les amis fait quelque chose enseignant d'ailleurs raisonnant on va partir à la 21h et on a statut dans la WhatsApp dans le niveau de Bossal là ils sont enseignants mais non c'est dit à quoi bakangi surtout dans ce qui est là bazo foot à bino pété
ndenge makambo ekangami eza mpasi mpona balobaka bafuta biso nati biso bato baprivé bongo privé bafutaka biso nde balobaka na taux du jour bafutaka baenseignant privé to badirecteur ya privé sena mbongo oyo bana bakotisi sikoyo bana batanga te bafuta bino au moins bato ya leta nde mais si 100% mpe ya baekole yango ya leta bato bazwi mbongo baonde ya 50-60%. sikoyo bongo bakonzi ya baekole privé la ndenge makambo ekoti na baconfirmance c'est sûr ke ata moke bazokanisela bino jamais école privée biso neti nga nde naza boye école privée ndeka président de république babokanga na nde tokanga nayebi so ata porte ya école ndenge ekoma na nde toza boye ataki oyo kaka ozalaka nango ya nde guerre okimi guerre so okimi kaka na sani ya biloko te nango oyo ozali nango wana esili ti lelo. Merci beaucoup. Nous allons souffler un peu. Comprenez, nous sommes à Kinshasa, tout ça, balabala, batterie, et ma moto péso les cas, batterie, les cas, là-bas, c'est la RDC, quoi, comprenez. Beaucoup de gens les a maquillés, les beaucoup comprennent que ma moto péso les cas, batterie, les cas, là, donc c'est bon. Que le bord, tout le monde, le bi liwa, mais dès que ma maman est ok, est-ce que ça m'a là, mon dieu, bakanya, tout péso maté. Bon. On va dire malade, péso dans la boca, c'est vrai. Maladi c'est jeux on a beaucoup de choses maladi lelo voilà après vivre maladi les malades va kufa na mais nga de pas na ngai na dit on dit mangote na RDC to zone dit mangote monde on dit mangote na RDC na RDC on dit mangote pour RDC si réellement malade à nos côté ils ont les États-Unis pour l'équipe France pour l'équipe Italie pour l'équipe Amboka na suite la propre so malade ya pena réellement côté à tout l'autre bébé même dans la terrasse ils en aura que non le président so la d'abord na posa mbongo na bango soit tu vas jouer ba libérer biso ils ont des cachot vous même vous dans la prison et biso les tout ça vous imaginez l'autre le premier mai fait le travail je ne te vois ni gouer poto mela whisky apa mato so madame débuter à whisky to cha ba famille parce que ko ki to mo choquer ba to biso massa yande ni chap so na 1000 francs to kanisa to koka to fetata lelo na ti biso na base lelo to na le doit na séance de ba massa bazali ba ye to banda ngwa msu 9h mais si l'autre banda ngwa msu ba 11h côté sous que la biso va sous que des fois d'habitude ya rapida to yaka biso tu a outil de la massa na ngatu ba to kuka ne ba kata ya matoke kasavu parce que c'était monde ya mbaka partout ba président bonitu ba uta kitambo yaka on a elonga matonga ngamboye Joël pour kasavu boyer donc asluke lo outil boyer dans biso qui peut être na hawa si siko 11h to ara 3 personnes. La personne va peut choquer donc tout ça dit ça le mot d'un sous whisky mais tant que ok na rappelle soit ta image à musique là de vendre la donner la de tout va dans ça là voilà le premier mais fait ça qui sauf que tu travailles mais tu vas travailler c'est pas normal mais va le dire information va pas c'est comme si on a 500 ans maladie pourquoi on a kama na kati yo maloba te bato bauta Dubai baye délégation baye na Dubai bateste bango baye na maladi te bakiti na avion batiki bango mpe bakendela batina bango babimisusi oteka na bango bana donc Dubai bateste normal a biso teka omoto obongaka babima malade yango ezobima na nzoto après 14 mais pourquoi babombai bango esika moko te après 14 mais balobaki bongo singa taki na information balobaki bao baye baoloche bango na tel quelque part après 14 jours nde bango babimisa bango bakende bandako na bango opesanga raison te odépendre na mindele so oyoki kaka kenda na France kuna neti nayoki lendi deya na France na misala misusu so oyoki kaka bango kuna bazongi biso mpe awa biso mpe esila mama bato eza kenda baoluka mwa bazongi deya bambongo na bango balibere biso oyo eza prison moi neti nga boye nasepelaka nake na matonge nake na kiese nake na kimaki kaka nake na bwa mobe tokutana na $1 awa azalaka nini na victoire na maboko wana kombe eloko yango yaka nini na central nayebiki ya masala ngai $1 azala tokutani wana topele tomesala na biso deja boye moto eza babola teti soki ezala te tomelaka ya batika mpe tobanda tokonsenga vi na biso par rapport ya baconfinement oyo ndenge esalami na bato baza
marié balobi eza avantage mpona bango basi mibali mosusu badonke bamisala bazonga kaka tard bakutana na bana te bamama mosusu mpe bakenda wenze koteka to na bamagasin bazongaka butu bana donc bana na baparent bazala su na cohésion te donc bana bazozwa éducation na bango mosusu tellement bazalaka bango na bango bamonaka baparent dimanche on mpe papa mona ba 15 heures nini abimi akeye so mpona yo moni teke eza avantage moko boye mpona bacouple te bon wana nga naza couple te mais eza mpe mpe avantage mpona yo masalanga mo pa bala masala eza témoignage ya mama solo babamama baleki masala pendalaka solo tokebu masa mias todame so atoni pale aliaka boule moko akatali na mikolo confinement masa wasisaka tobula bana siko batuna papa boye boso banda olia boule moko poani ayebi te na mosala ezalaka so ozokoma to ozotonda donc bana bamare bana bango na raison mais bayeba mpe mutu so po kosa mpe meme wana pale eza jour mutu kosa mpe kana ketala masa mais ate na ye banzola na wana nango ba raison à 100% te bamama oyo lelo bazoteka te parce que zambe parce que bakanga on safe tellement yango ezokele mais gambeli ezosalaka meme problème mpe ya bakashine babana so bakokanga ba 5000 francs bazote mais ngana odeza nde toza bola toa deja na kashine te mais tooloba pembeni toosa émission bato mpe baolekala bakobeta mwa caméra moke bazwi bango bamonaka quelques uns les autres oyo balati misu mpe balati na bango te sikoyo est-ce que bazokanga mpenza ya solo mpo bapolisier mpona kashine to bazokanga bon wana bakashine nga nayebi te depuis mwana balobaka natikala nango olata atikala nango olata yango te mais natokima na basoda mbangu jour wana kaka na kwena bitua basoda bayaka te eza koma kopa basoda soda oyo nanao mokuta olati nango te ataliba oyo eza jip première défense kimana kimi na bango mpa na koti nanga na ndako me bato bayaki na nsima yanga mesenga te banaokanga bato bati bakashine te baokanga na bango me mpona prévention ifo kolata yango kaka toyebi te maladi yango eza ya solo te eza ya solo te nayemba biso mpe toolobaloba na biso me totamboka mpe na badepa un pa liboso un pa na nsima toyebi nanu te. Maintenant, toujours j'étais vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je vais peut-être un mot par rapport à les macamos de les cabarets, les calamoca, les métiers de Thomas et le balobi au petit message mot clé poussé na bato bazali banda mboka o ba tika ba mama na mo aba de ko awa mais bakanga mi pe na confinement bato ki lelo te ba bato sala ke ba mama bateka bato teka te ko bango bato na confinement makanga ma bato kinda pe lelo te bon songa la ba la roba bo Congo ya liboso na Congo za Congo bolo oyo wa Congo bolo nzame Congo tozo kemba penda ya kemba bandeko na biso bana poto même bana baso esili ba besoin ba parents na bango na pese exemple ba maman bateka na bazandi hier natali na émission na ba confinement gombe ba soda ba buki ba maison ba yibi ba bloko ba bato ba ville kuna ba yibi ba parapluie ba voiture ba bato mais confinement ba bloqué gono ba biloko bazo yiba ba soda donc après tozo kemba ya makasi li kemba penda so bandeko bana poto batala biso bayebaka na kini olende ezaka mwana kini so eza spito kobela mpe liboma bamasi ebele bakota bakopa lipede na misusu bakotela bavia bakisi ya baloyenye po alenda moi biso bao nde tolenda na kini eza jete ya mama donc kini tozokemba mpena moi tozopela bayoka biso yango. Voilà, merci beaucoup Edu et Yanga collabore. On a une opportunité aujourd'hui. Il y a une bonne émission de dessous. La salutation à quelques personnes au Badimarayo, au moment de l'émission. On a un numéro de contact. On va contacter. On va bien aller au temps mon kala un ami ou à telle émission. Ah, mais Edu la monnaie. Tout le temps on est dans ce école. On a contacté. Numéro de téléphone et puis quelques salutations. Non, salutation à la personne à Moutina, soit à Ebingawa, à la émission sur Ebingawa, la personne beauté. Particulièrement la personne à la balai Choukani et à la presse à qui. Voilà un thème. Basi l'entend à la thème. Oh, à moi, c'est elle est là au fort. Numéro dans les applis 243 089 60 56 765. Tu veux répéter pour 089 60 56 765.
il y a un numéro à WhatsApp. Nous sommes un numéro depuis 2007. C'est à moi de vous. Merci beaucoup, c'était la review et Yanga Kombo Koloba. Moi, je suis solo à Betima Solo, n'est confinement et le cas. La carte du Congo. Alors, il y a réalité, mais jeune, bazo, la moto, maman, bazo, tekate, maman, ça, ma maladie, et ça, la moto pour lui, alors, et ça, la moto, et ça, backup, mon boy. Merci à mon caméraman qui était derrière la caméra. Merci à mes fans, merci à tout le monde qui m'aime bien. Donc, on est toujours pour des informations, les premiers, mais et tous les cas, quant à moi, je suis la star, je vous aime tant. Merci beaucoup. Bisous, bye.